comprendre déjà que politique en ambassade na eloko moko lisusu o osala pona mboka te soki aishiwaki à 18 ans lelo ndako ya kolekisa ba congolais kaza bolingo na bango. Donc na mutuna na yo ezali ka ke président Félix ayebisi ba gouverneur na ba vice gouverneur bozali wana pona ko travailler pona nga. Vice gouverneur azota la gouverneur, gouverneur azota la vice gouverneur. C'est comme ça que mi funda ka bango moko. OK, merci beaucoup papa Peter Mukende. Tout à la déclaration il y a la mère Mende. Alors bi Félix Tshisekedi azala rola Jésus na Congo ayepo a sauver mboka na biso Congo. Réaction zani na déclaration na la mère Mende azolo babo. Il faut koye banano que Félix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com, merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est votre émission Tosolo la Pona Congo, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet toujours à découvrir des analystes congolais. Vivons ici à Nafou d'ici cette émission, vous savez bien. Une émission de divertissement, congolais pour que tout soit marambu, Yambo biso Congo. Pourquoi jusque-là, gouvernement, il y a président Fachi et Zobimate, premier ministre Azobimate, Tilelo, et le connu les gens, Simona, Torosolango, Nakati émission Oyo, Kabila Koutana gouverneur. Et après, président Félix Bakouta na gouverneur et le connu les oleka Torosolango Nakati émission na biso. Comment on a Yannick Wenge naza ndeko na bino congolais na rapport tosolo la marambu etali mboka na biso avec papa Peter Mukende. Papa Peter Mukende aza nani? Aza président il y a les amis de Moïse Katumbi na Durban mais awa na Johannesburg toza musika entre Durban na Johannesburg mais ça la fort awa chaque semaine pour tosolo la makambu ya mboka na biso Congo pe les amis de Moïse Katumbi chapwe. Tosolo na papa Peter Mukende na pesio na mbote pe ozaboye malamu lisusu na Johannesburg pe boye malamu na mission. Merci beaucoup ndonanga Yannick Wenge muto atondi na bunzambe na pamboli nkolo ndenge alpesi biso pe malisusu mokola lelo parce que chaque jour ezali ndenge moko te sentir olali bola muki olayaki na yo bien mais olamuki boye nzoto ekpandi na yo passé mais tokomisi nzambe oyo bolingo ya mawa olenga biso alingaka po tokoma bisika obino bozali parce que ceux qui y alingi te tokozala tokoma wate to benir kombo na ye na zana esengo ndenge tusu tukutani na bino lisusu lelo tozo développer tozo solola makambo mboka ya RDC Congo na biso Congo ya bana na biso. Merci beaucoup papa Peter Mukende et le konini topé singani neza na sima ya président Félix Tshisekedi jusque là premier ministre Azobimate eza nini tozo kaka ko Kabila nda azo diriger est-ce que ça va bon pourquoi jusque là ministre premier ministre Azobimate ça li maman na ba polémique. Merci beaucoup ndonanga Yannick Wenge mutatondi na bunzambe mutuna na yo za mutuna moko za très capital mais tika ngai na limbula na ba information onga na nango et politique nambe azo diriger le sous mboka on a te omoni kaka ninga sedaki pouvoir apesi constitution mboka apesi drapeau ya Congo et pas à Félix, c'est-à-dire spirituellement parlant apesi kiango physiquement au biso to monaka na yo na miso donc makambo nyonso ezali et pas na eli susute mais au kopesa mais oyebite mais na suko yo comprendre que naza ngo li susute ce que yo na mutuna na yo ozali kutuna ngai pourquoi premier ministre jusqu'aujourd'hui Azobimate ko bossa na te que tant ozaki na rassemblement et politique namba senga biso ba kombo misatu ya batu ya sala nini apona oyo yi ako travailler na e taba bimisi kombo ya Félix na ba information to zana ngo aboya kango c'était comme ça que yeko jouer biso Sami Badibanga après Sami Badibanga lisusu ba continue ba bimisa premier ministre oyo awima na rassemblement ba récupérer Chibala ba kangie na prison ya Lukuta ba pesho kanyaka ebima lokola non yo ta obima oza boye mais Chibala ebaka déjà qui na kokoma premier ministre aza déjà traître lelo otozo solo na yo oyo et politique nambe pesa déjà kombo ya mutu oyo sengeli asala nini a travailler na président Félix
mutu wana sikoyo komo na ye Move ya Sakanya ta komi pembeni ya Faci ayebisi Faci makambo ebele oyo eza na kingakati ayebise makambo eza boye basali boye babeti na plan boye po basala boye ezali boye eza boye soko yoki Faci asalaki déclaration kolobaki toko débolonner Kabila comprendre aye kotina message ya koloba te Move lisusu te na kopesa bino mutu mususu Félix pe asali ni aboyi ngai bosi bopesi nga déjà Move na panzi ke mopesi nga mutu oyo ke tosala na pona Congo ngai na ko travailler ka na Move bo bango pe balobi ke biso na Move to bimisa te to boyi nde place au moni ke nungu etikali makambo ezoleka bongo mais etikala kozala problème te parce que na bamboka mususu mopaya lokola ba Belgique wana basi basala presque une année et demie baza na premier ministre mais le gouvernement zo continuer président de la République azo gérer mboka na ye parce que c'est lui vision ya pays ezala na président et vision ezala raté na premier ministre ya accompagner président de la République na ba vision na ye vous comprendre donc na minute on toujours sur na yo boyi ne bisika oyo mbutu ezali mais Kabila azali susu na implique ya kosala te ponanga batu wana basala ki coalition na bango ngai na préféré babimisa ta mutu moko ya UNC oya Vital Kamerhe babimisa ta Vital Kamerhe babimisa ta mutu moko na IDPS parce qu'ils allaient coalition ba gouvernement total ba province nyonso presque FCC ndi azui tozui ba sénateur FCC ndi azui pourquoi bango ba ko céder kaka te ba pesa mutu moko oya nini ya premier ministre donc ngai po na ngai soki nazaki président de la République na ngana sala surprise Kabila na bimisi mutu mususu oyo azali na FCCT na bimisi mutu mususu mais oyo azali na kati na biso ke nde premier ministre après to continuer na mouvement. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi, président les amis de Moïse Katumbi Chapwe na Durban. Papa Peter Mukendi mukelo tsuko le katomoni Kabila abengisi ba gouverneur nyonso o ba bimaki sauf moko. Sauf Junias, j'espère que le président Kassai, hein? Sauf Kayim Tazakite. Après, on est collègue. Président Faci a bengisi ba gouverneur ni nezoleka. Et polite bengisi ba tu o ya bengisi wana. Yende président moral na bango ya FCC. Bazaki mibale na baati ba mokolo coopération o ya FCC ezali baati. Baati ne kutu na kati ya FCC azali na ba député ebele. Pe perdre ça sur na 40 quelque ya ba député. Ah bon nous zaka nde basaki coalition o ba ko bimzelo na bango FCC. Nde ko sala bongo pe perdre boye ezali na loko moko te za futur na Congo te. Skoyo Kabila abengisaki bato ya yi parce que yene mutu a dépensé ki mbongo asalaki bango campagne apesaki bango mbongo ya campagne apesaki bango tout. C'est comme ça yeko bengisa bango. Simango président Faci a koti bango réunion il y a 3 jours. Ya ko yebisa bango ke bine boza ba gouverneur wana na ba province bisika bozali ko représenter nga. Boza misu na nga. Trouvant ko vérifier bino ko contrôler binenge bozali ko sala après 3 mois. Na ba mbongo to kopesa bino, na ba mbongo zo bima na kati ya ba province to ko yeba wapi bazo sala malamu wapi bazo sala malamu te. Soko sali bien te alongoli yo. Tomoni na réunion Faci na ba gouverneur Kamerhe zaki balobaki mais FCC ba photo na suka tomba ici. O bango ba so live ni. Voilà on répond les choses ce soir. Bon, oh ya bango ya FCC makambo basolaki yo na ngai peza to komuna makambo mususu mais makambo basolaki na bango moko nde bayebi parce que na minute ndezo yebisa yo na FCC secret za lisuste. Ah ba FCC peza za secret lisuste bazo panzana bango moko. FCC lisuste omoni lelo soka Kabila to cheka contre mur. FCC ko za lisuste na Congo. Bino bozo mona ngoli susu comme si FCC wana za na pouvoir moko boy. FCC za pouvoir te. Lelo so toko ka to che Kabila contre mur.
STC kopanzana bakobimisa biso ba vérité belé ba vérité kutu ba bando le kango soko landi batu ya baati balobi neni président de la République pona mutu oyo omoni ke azali na bolingo ya mboka oyo azali na vision oyo ya yo c'est-à-dire ba comprendre déjà que politique na mbaza na eloko moko lisusu oyo osala pona mboka te soki aishiwaki na 18 ans lelo ndako ya kolakisa ba congolais kaza bolingo na bango. Donc, na mutuna na yo ezali ka ke président Félix ayebisi ba gouverneur na ba vice gouverneur bozali wana pona ko travailler pona nga. Vice gouverneur azota la gouverneur, gouverneur azota la vice gouverneur. C'est comme ça ba bando mifunda ka bango moko. OK, merci beaucoup papa Peter Mukene. Tout à la déclaration ya la mère Mende. Alobi Félix Tshisekedi azala ko la Jésus na Congo ayepo a sauver mboka na biso Congo. Réaction zani na déclaration na la mère Mende azolo babo. Il faut koye banano que Félix en tant que nationaliste tant otali Félix tabane au la campagne na azai ko kendo luka elongi nzambe. Parce que tout nous sala awa sans présence ya nzambe ni onanga Yannick Wenge toujours l'exa ngonga na biso. Mokilio eza biso te. Koza mokolo mokilio oyo acha biso pona ta moko boy. Après temps oyo mutuna muto kozala na temps na ye nzamba ko bando tuna ye mutuna yo zaka na sia mokilo sala nini mende baza batu moko bakota ba magie makasi balia batu mende azeko kende kuna kataka kombe bazo sala sacrifice ya mutu mobimba pona a sauver pouvoir na ye soki mende azolo bimisa maloba wana na munoko na ye il faut comprendre na dimension nini oya moneli yango. Soko la ninde on a biso journalistes oya nini les amis de Witch kuna na Genève aloba nini avec Félix a sauvé pays. Donc ezali makambo oyo ezali spirituel soko ozo comprendre makambo ozo mona ngote o comprendre makambo ozo mona ozo comprendre koza pasteur Mosusu aza na Nigeria comme type Joshua te mais Mosusu Joshua alors le président Oyo avant Félix a comme président ninga comme président Oyo alors bigi na zomona na RDC régime eskezo ya mendeko wana akoza bolingo ya kosala pona mboka na ye akolinga asala tif ka Afrique oyo kotelema mais akozala na bandu makambo zomona lelo ngai ndeko na ngai Yannick Wenge na sambela kanzambe butu na moyi abando lakisanga makambo zo ya lobi na vinanga na bato razo fanda na bango tana landa ki prophète wana eza na Google eza na YouTube soko tali o landa prophétie wana pesa jeune nani gouvernement ya sikezo ya na RDC gouvernement o eza na RDC ko zalate mais mutu wana ko ya na bolingo ko za na penser ya malamu pona mboka na ye mais tina baninga na ye ba ko zala ba adversaire na ye makambo tozomona lelo na Congo sans sentiment ya nzoto o comprendre que ça bato pesa ke batikali kaka catégorique moko boy na motema mabe eza lisusu bunzambe te motema pesa mabe o ya Caïn na Abel o ezali koleka siko na mboka na biso. Donc soki oyoki mende alobi bongo mende déjà na soki tozongi spirituellement parlant amoni vision nini Félix azali nango azali na makambo ya malamu po asala pona mboka na biso ngana ko ya ko défendre Félix parce que naza mutu ayi dépressité nazali ya ko défendre RDC en tant que nationaliste en tant que katumbiste ozo comprendre nazali ko ya ko défendre Congo soki tomoni makambo ya malamu ezoleka tobetile ngo maboko soki malamu ezoleka te toyeto kolobela ngo to non awa bobeti mabe ezaka boyite ezaka boyite. OK, merci beaucoup papa Peter, merci beaucoup. Mais la pesi sous mbote na maman Adèle Yombo na pesi yo mbote maman oyo aliaka na bano babwaka ma bana bitike bano ba kipaka bangote na pesi yo mbote maman Adèle Yombo nzambe apambola yo azape conseiller na kati ensemble pour une nouvelle république ya président Ndala Wandala. Merci beaucoup na batutu botala biso toza toujours na papa Peter Mukendi mais tout le monde la muka watu za na meeting moro awa et après meeting ça qui a F Bazaiba et bungi ce qui na $10,000 na carte na banque mais tout le monde na ba réseaux sociaux bazolo ba fayu lunde mutu a récupérer ça qui on a réaction. Bon
na zaki na information na ke bazai na $10,000 na kata chaque na ye. Il paraît ba dépenser $500. $500 ndi bakina. Dépenser ki o mbongo nyo sotikalaki ezali na kata chaque. Balobaki ki bazana kata voiture wana bazai soki 3 personnes sur 4 personnes. Nous tu azaki wana bazai ba Fayulu na chauffeur. Skoyo il paraît bazaiba afandaki sima na Martin Fayulu. Muzuto ambazaki liboso na chauffeur. Après ko kita wana na ibité parce que na boyi na luba makambo moko buzoba oyo ngai naza ngo information te. Mais ebimika ke chaque na ye na carte na passeport na ye sanini ebungi. Zo mona sko nani anta bango male Fayulu la ko te na boyi na luba buzoba oyo motema na ngai na yebiki ezali bongo te bango ninga bafanda na 4 personnes moko nda zo kisaka boka 4 personnes moko na personnes na bango soto longoli mokolo sako zo de la sac na ye misato etikali moko zo kisaka so na oki jamais koloba keza oyo parce que na mona ki était babi Fayulu asali envoi moko so $9,000 na RTL Sugiman. Et bon, na évité, na zan information na te. Réseaux sociaux. Et na zan information na te na boina kose la Martin Fayulu. Ata ba lobi ke yo linga mutute, koza tamo boye zala bomoto. Ozo prendre Martin Fayulu azwaki mbongo wana te, menga nazo lobate ke azwaki mbongo wana te, mais nazo loba boye. Bazai 4 personnes. Sur 4, so tonongoli mokolo sac o azoli la sac na ye, aleli passeport na ye, aleli carte na ye, batikali misatu oyo. Bango misatu wana nde ba yebi nani aozala ayebisaka soki siko butuni bazaiba nde akoki kozala na ba imagination na ye nani akozala mutu oyo azwaki mbongo na ye pona ngai na yebiki bazai 4 moko azolela saki na ye mais azolela sikoyo bazongisa ye ta passeport na ye parce que passeport na ye eza ba visa ebele ta ekota na ambassade eza na accès ya kozwa visa mbango akoti abimi ozo comprendre nde eloko oyo na koki koloba na boyi na koloba biloko moko boizanga mutu na makolo awa na loba kezali boza boye or ke na preuve moko boyite. OK, merci beaucoup papa Peter Mukendi to tu koleka na date ya 17 mai, la date ya 17 mai pour na yo na mboka na biso Congo, eza date ya bénédiction ya Congo to eza date ya malédiction ya mboka na biso. Bon, eza date moko surtout de lobby malédiction ozala après malédiction eza bénédiction. Soyo bobandi mamusu na bénédiction ozwa malédiction après soyo zongi na nani na David azali na bénédiction nzambe mais jour azwaki mwasi ya bato azali su na bénédiction te azali su na malédiction ngana o sepela ke to bandi na malédiction mais na suka to sisi na bénédiction ya impesa. Merci beaucoup maman Adèle Yombo, merci beaucoup na ba acte ozo sala pona kolia na bano ba bwakama pona kolia na bana bitike. Merci beaucoup nzambe apambola open nzamba kopambola yo bientôt na Kinshasa. Maman Adèle Yombo za pesu conseillère na ensemble pour une nouvelle république ya président na la randa na pesio toujours mbote to betama pe lisolo musu muke ya retour ya président Moïse Katumbi déjà na Lubumbashi na habité bana na moni mobilisation zo sala makasi na Lubumbashi ba osayele ba nzembu ba polo zo betama na habité yo za président les amis de Moïse Katumbi ezo kende ni mama te na musala salami kitoko bato basa président musala malamu na moni mobilisation eleki na Lubumbashi Kenya Katuba Kamalondo ke Roashi Carrefour, hein, Bel Air, Wapi, Dombosco, Jekamine, Kilela Balanda, ba place nyoswana donc Kenya, hein, ba sali, ba tamoli bandeko, mobilisation moko impossible, mais preuve à l'appui, ba tu vas comprendre le 20 moko Katumbi ya okita, ni ba komona nombre ya batu oyo bazaka na eza le vaccin mobu bacha batu mitema donc batu peza baza déterminé ba ozale belé makasi na aéroport ya Luano yango penga nazo senga bango bana Lubumbashi mukwe ba mingi sana ku aéroport son excellence Moïse Katumbi onashuka batoto wa Carrefour batoto wa Kamalondo batoto wa Kenya batoto wa Katuba batoto wa Bel Air Kilela Balanda kule ngambo ya Roashi
quand peut fabriquer quand est quand mutombo na mita kabisa mko ba mingi batoto ya université mko ba mingi sana son excellence Moïse Katumbi et on a kuya vile alisema muvale mango ya mweupe kila mtu akona nguo ya mweupe kama unashinda shimiza mweupe utaweza kudulomba hata kwa grand frère wako hata kwa petit frère wako beba mouchoir ya mweupe. Je ne pense pas mouchoir utaweza hata $1 mununue ma mouchoir muoneshe ke Moïse asikuye kukongojwa kwenda kukombana nisha batu alafu anarudia kujua kuya kuongeza plus mu pays yake. Jo information kidogo mimi milomba kama mtauzu nisikiliza muipublier partout mkwe ba mingi itakuwa na furaha sana ke son excellence Moïse Katumbi alira mu pays ya bankambo yake. OK, merci beaucoup mais tomoni na Kasai je crois pas si Ngoïka Sanjazaki gouverneur mais gouverneur ayo ko remplacer wana aya ko musala ba o senti que non azo sala ba don ya makasi o sala musala o ezo mona na éviter le wani ngolo ba pour réaction pesa tozana deux provinces na Congo o ba bosanaka tozana Équateur tozana Kasai o ya Mbujimai ba bosana ngo na histoire ya Congo so ke na Équateur eza zamba so ke na Mbujimai eza zamba diamant ebimaka mboka wana ya makasi na ebisa na émission mususu wana ke na temps ya Laurent Désiré Kabila bitumba na zaka nango na est ezai kusila na bituna na diamant ya Kasai mais so okei na Kasai kuna okokanisa ke okomi na kata zamba moko boye o itikala ko sala matin na se mokili donc à part ko za kambujima wana obimi kaka na ka centre kaka ka wenze wana obimi ne na mo na ngo na télévision o nyoso itikali ezali na kata zamba ya ko sakana te. Donc Ngoïka Sanji na ba gouverner musu bazaka liboso wana bazana na vision na bango te bazaka copier kotunga mboka boye babosana ki yango ngai na kosenga na régime ya sika oyo bakanisa Équateur bakanisa na Kasai deux provinces wana eza penza sima makambo nyonso basi ba province wana donc babosana ngo complètement donc na kosenga kaka na chef de l'état bakanisa na deux provinces wana Équateur penza eza zamba na landani de kolezer ba omoni peza ba kati banzete batu batanga likolo ya banzete. J'ai compris que pas ces aki na eza na mboka na biso oko imaginer ngote na Équateur sko mbujima wana na talaka ndenge Kabila inyokola ki bande ko wana akomisa ki bango ba adversaire na ye peza ya kati donc mwana wana tamo wenga to na fandi boy na obike foka kokoteleka na kingakati fokoteleka peza kingakati abomi trop asali ba congolais ba de komi na pasi moko oyo ko ndima te oko ndima mwana mobali wana ka ndenge omoni ye wana na nombre so kombia ba congolais bazolanda ye pona lokoso ya mbongo abomi Congo complètement lelo oyo soko moni bitumba ezali côté Minembo kuna oyo place oyo bakomisaki ndeko ya Rubero akomi chef coutumier obi komi ya ba Rwandais ba utu ko popula kuna parce que ba bomi ba Rwandais akosakana te na nini na Minembo o comprendre que MONUSCO azaki na COP na est ya Congo ba obongo ba congolais sur ba poli ba soda congolais ba bimi ba attaquer ba lobi que non bo attaquer bango te mais lelo MONUSCO azali sur na pouvoir te parce que ba yebisi que non musala na azali ko sécuriser mais bato bazo buma wana bazali bana mboka te ba yaki komi fandisa na kati ya mboka po balinga ba komisa Minembo wana ekoma pronani ekoma commune na sima commune wana ba ba katango siko Minembo ekoma nini ekoma pays ozo comprendre ba Rwandais ba bomi ba congolais ba Rwandais ba koti butu na tongo ba tongi ba ndako ezana ba minéraux belé ezana se mabele wana Rubero ayebi yango Rubero biso to yebi ke Rubero za Rwandais 100% atanga na université ya Lubumbashi ba nyonso ba yebi nga na sambela na ye na église moko e vient se voir à part pasteur Lukusa o ba boma e pas politique kanami ba benira ki mariage na ye na vient se voir ozo comprendre biso to yebaka ye ke Rwandais c'est le comme message ba commissaire congolais mais n'est toujours qu'un intérim. Je ne pense pas que Félix a fait ça. Nani Rwandais on a azala, nani ministre de la justice a mort na biso. Ok, merci beaucoup. Enfin, pasteur Walesa a outiko kutanana président Félix Tshisekedi basololi to moni ba photo et bimi. Ya kombo ya Nzambe etombo malisusu likolo. Merci beaucoup Papa Pita. Mon vers la fin de cette émission, moi message na bato o batali biso na moi quelques mbote poto kabwana mukole. Message ezaka moko nga na yaka penza na bolingo parce que nazana tribute nga nazana nation.
Donc mutu oyo azali kotambola na honnêteté na sincérité atalaka ke naza nationaliste. Mutu aza nationaliste aza na tribité. So bande o sale sko tribi oyeba bisika ozali te parce que o bande bunde sko bande ko na yo tribi na yo. Mais tant biso to yaka wa to yaka président en tant que nationaliste congolais o azali ko bunda pona Congo mobimba esokoma. Na pamboli nzambe ndenge a kutsangi biso na yo na pesi mbote na ngai pa son excellence Moïse Katumbi oyo azali kozonga mboka na bandeko na biso mususu oyo bazali pembeni na yo lokola ba honorable Francis Kalombo na papa na biso Oscar Rachidi na pamboli nzambe na ngai pona musala oyo azali kopesa biso na pamboli kolo ndenge azali kobatela biso parce que azali na ba vision na kati ya bomoi na biso nzambe apambola bino ndenge boyambi ngai mbote epa ya ndeko na ngai Didi Dipumba mbote yangoyo na pesi mbote pa ya grand sœur na ngai Myriam Ndomba oyo aza na France na bana na ye na mobali na ye na pesi ba congolais nyonso mbote na pesi mbote epa etiti na Wantanshi le véritable Nandos na Berea na pesi mbote na ngai epa ya bana na ngai mwasi na ngai bandeko tu nyonso oyo babengaka biso oyo nyonso basambelaka mpona biso nzambe apambola bango nzambe apambola la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Peter Mukendi, président des Amis de Moïse Katumbi Chapwe Nadirban. Il était ici avec vous, avec nous. Parmi cette émission, merci beaucoup. Branché partout dans le monde entier. Merci beaucoup, maman Adèle Yomo. Merci beaucoup, Namusala Ozosala. Ozolia Nabano Babwaka, Mabano Banabitike. Taka Bible loba kutu muto azoliana bana bitike na bano babwaka ma azodefisa ye moko grand prêtre Nzambe. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo wazali susu conseillère na ensemble pour une nouvelle république qui a président Ndala Wandala. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup à tonton Lissa, c'est ma caméra, les boss, je suis dit pour moi. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous trouver au prochain numéro. Ciao.